Matata Poni. Interdit de quitter le Congo. C'est ça, non? Interdit de quitter le Congo. Donc, on est balancé déjà interdit de quitter le Congo. Même ils sont à Katisi Congo, Brazza, ça soit Kouzoya. Yo, hier on a mon continent dans l'Union africaine. Zonga kuna na Kinshasa. Donc, tous les antivalais, mutako bouger azalide. Ne place au moni batouana bazwa minde à gauche. Na koye bisayo, IGF va lobby déjà Matata Poni interdit de quitter le Congo. Non, et Matata Poni interdit de quitter le Congo. C'est ça, non? Interdit de quitter le Congo. Donc, on est balancé déjà interdit de quitter le Congo. Même ils sont à Katisi Congo, Brazza, ça soit Kouzoya. Yo, hier on a mon continent dans l'Union africaine. Zonga kuna na Kinshasa. Donc, tous les antivalais, mutako bouger azalide. Ne place au moni batouana bazwa minde à gauche. Na koye bisayo, IGF va lobby déjà Matata Poni interdit de quitter le Congo. Non, et même bao bakenda qui déjà Afrique décide. Onani Richard Mouyej, bangonyo sowana bakoya kozonga. Azaria Soubé quoi. Il a des sangs de Congolais dans la main. Akoya kozonga bakubé. Bango tout bakoya kosamba. C'est que ils ont un téléphone. Je suis ton chef. Oui, allez, envoie-moi ces messieurs là. Azongia wana Congo. Boyebola Moubandero Nyoso Bozuli Bakou Kitoko ya Kulandabiso sur votre chaîne. La meilleure chaîne du moment, la voix céleste na Alvin Beya. Merci de la confiance sur Bossala Rabiso. Beau s'abonner. On toujours, chaque fois que c'est-à-dire que nous sommes en direct de la République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, la capitale. Awa devant temple la démocratie, na kata IDPS place Makambanda. Yango bozomo na bakomata ba Tony tel mebele lelo base par la qui se force na bango. Toujours na kata magazine yo ka base to ma toujours baranguère parce que base ndé makambo. Base balaba nous na Genève. Yango base ba compagnie mon conduit avec la machine ou ça la machine à voter. Fati Beto Bima président de la République toujours na kata base. Aujourd'hui la base est honorée parce que mon Konzambo ka Fati Beto double brassard a commis officiellement président et Union africaine, toujours la force à base. Donc, on met un solo politique par rapport aux actualités à Banamboka Neboyebi, bagarde Nyos, na barrière Nyos, bazalik na kata GLM Libanda. Et là, GLM a barrière mon chose à Kunate. Na bambila Nyos bazalaki kuna ko kengela ndaka kabila basute et la vide. Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup découvrir dans cette émission. Il paraît que Kabila n'a créé rébellion. La carte état de droit, rébellion, restez branché parce qu'il y a une réversion tellement minée. Tu peux taper ma solo par rapport à l'Union sacrée des autres Kende. Puis arriver à mon amour à Fati Beto na carte Kinshasa après avoir été élu le président de l'Union africaine. Merci à vous, merci à président, merci à président de Moussachino, merci à un commande de ma caméra, merci à la caméra pour te bander l'Union sur Bazola Nangaï, mon invité Nangaï, le prophète et la politique na carte IDPS Junior Bellamy, FCC Keba, à Kebisara FCC, les lots, Moni FCC par terre. N'est tombé à ma solo par rapport à l'actualité politique. On a répété au PC Malouba. Moi, on a mot papa. Mote mes journalistes, mote mini, na sepeli mini, na ba Congomani, ba Congolo, ba Zaïgo Landabiso, na Ngonga Oyo, touti ko ya Mamokonza Mboka, auti na Mboka ya Addis Abeba, ayeko zongela biso, toyambie double brassard, Mokonza Mboka, biso politique ya Jalelo loin de là. Nous sommes des combattants. Tolandi na ba réseaux sociaux, Robino ba combattant. Non, biso toza ba combattant, biso to bundi po ba anti-valeur nyonso. Ya mabeba dégagé na Congo. Nous ne sommes pas des bato ba Jalelo, nous travaillons. Toana ba misana biso to salaka. C'est que nous voulons les combattants, un combattant de l'IDPS, un combattant du pays, yenda bundaka pona ba valeur, pona ko chasser ba anti-valeur mboka oyezo ngana nzela. Biso to salaka ba partage à gâteau te. Ba anti-valeur ezali ba Christian Bosembe, wa oyo bazo salaka ba média tongo midi pourquoi? Nde bangonde bato ba mesani ki Jalelo kobelelaka bakanti Mokonza Mboka kozala Jalelo. Mokonza Mboka lobi ba Jalelo te, bino bato bolekaka na ba média, ba TV, ba télévision, ba radio, bon memela Mokonza Mboka ba critique, bon Mokonza Mboka pe ata la place oyo azali ko sala mwa boité a corriger po mboka ya avancer. Tolembi politique ba Jalelo na bino bato ba média ko boliko cha makelele. Biso Mokonza tika ka parlement debout akei na cité de Loya. Tangu pa ko longwa ka cité de Loya ko songa ka awa akoya ko kuta parlement debout akoya ko kuta ba combattant de l'IDPS. Tant qu'il y a un combattant qui bomuna bolobaka non en Genève, bolobaka non parce que bomuna était ndenge ba memela kambo esi maté le Fati Beto abima Mokonza Mboka grâce à la base, il est toujours reconnaissant de la base. Aujourd'hui double brassard, on est honoré par peuple congolais, il participe à la base tant que combattant il est personne. Et ça
ezali plaisir makasi ko mokonza komi double basa yango tolobaki tata journaliste makambo tolobaka FCC Keba omoni Kabila il a fait 18 ans au pouvoir il a zui poste wana te ya Union africaine ndeko moko ya FCC to salaki na débat na media ayebi singa bando tinelanga ba message ono ndeko FCC Keba bino kuna na IDPS boza trop orgueilleux koloba makambu ya orgueil mais to ko sala orgueil ndenge pona nini mokonza mboka sali 2 ans na pouvoir seulement comme président de l'Union africaine. Vous avez fait 18 ans au pouvoir sans conquérir le pouvoir de l'Union africaine. Et Lingi Koloba, lui, il était Kadogo. Le chef de l'État africain, comment c'est un Kadogo? Oh, bah, il y a un côté na Congo, un pouvoir, un Kadogo, on ne peut pas couper ça y est, fonction de l'Union africaine. Mon consambo, quand on a vu fonction de l'Union africaine, parce qu'il mérite, il y a qu'à diriger. Banda Tokota na Congo, c'est le premier chef de l'État où il y a un conseil des ministres. Chaque semaine, conseil des ministres. Conseil d'évaluation de la ministre, il y a un conseil des ministres, mon conseil moni ba défaut, place défaut et sali, à l'ongoli gouvernement ilukam. Kabila atika ki na matata ponyo, ibaka mo ndengo lingi, yena kingakati na ena gele. Donc à ça la carte conseil des ministres était à évaluation. Mais mon conseil suite, il y a un conseil des ministres, à trop de conseils des ministres, mais aboutir que non, gouvernement est compétent. Il faut bangonyo se baké. Il y a mon conseil mo, tant ba pesi trône ya Union africaine. Le lot avant qu'il azonga awa na Congo atikali ko sala pe conseil de président là-bas à Addis Abeba conseil de président wana eza conseil de ministre tous les présidents de la République balevi baleki o babenga passage au révi des troupes bangona se bavandi wana ba RCC ba atana vidéoconférence pour eza coronavirus mais bazalaki na table ya mokonzi ya mboka chef de l'État Félix Tshisekedi conseil de président ayebisi bango to travailler bo Union africaine il faut le maintenant union des bourgeoisie ba président soko komi président de la République en Afrique non komi président de l'Union africaine et ça lokola ba syndicat ba komi ba syndicat ba président non mokonza lobi to changer idée ya Union africaine et comme atek ezalate ya ba bourgeoisie ya ba président ya ba or ya ba bureau te et comme amener kota Union africaine kota tina ba village Union africaine comme tina place au problème ezali ba guerre ba massacre ne Union africaine et changer na nous figure nango wana merci beaucoup chef. Voilà tout ce qu'on a fait émission na biso par rapport au PA ba barrière nyonso za na GLM côté GLM barrière nyonso ba longoli yango ata garde corps moko société o ba baza ba ke ba okenga la GLM ata moko société za likuna bango nyonso libanda. Qu'est-ce qui s'est passé mon amour? Kasi placebo platin étiquette yango conséquence placebo platin au moniteur que batwana ba miche confusion na kata mitu na bango oh non il est placebo aza platin étiquette de marionnette batindi kaye aza muto kabi ozomona presse penge au moni image ba publier atuka na website ba Congoman au moni image ba publier wan et ça linga plaisir bazu mutu ya Félix tango azozwa drapeau ya Union africaine na Moussa Faki yo za journaliste moni bakati mutu ya Tshisekedi batie Fayulu Madid wana lingi koloba ba vérité des îles no mangoti kuna ya Addis Abeba bazu no batie mutu ya Madid nde batie ikolo ya Félix nde zo ya mascotte drapeau ya Union africaine bino bata vérité des îles simanango bakati lisusu mutu ya Moussa Faki batie ya muzitu ale na simomoni ba garde ya officier mokonza moko bakati batie ya presse ping en tout cas ça message clair botika ba théâtre ya vérité des îles nde balakisi bino ke soki bo memi vérité des îles na bino boke nango tina Union africaine boke nango kuna vérité des îles histoire wana c'est fini on enterre ça GLM les a démasqué mokonza lobi tous les barrages on te dit bien tous les barrages mais c'est les journalistes bango nyonso mon frère voilà soko za na bagarde na kata lupangu na yo bagarde na kata lupangu pe lupangu wana eza ya groupe litu eza ya yote ndenge eza kala te dossier zo funga na justice pour na groupe litu a récupérer lupangu wana eza lupangu ya Hippolyte kana mbete ya zo yango na force parce que il était sanguinaire dictateur abotola ko botola yango balobi tous les barrières tomoni Gombe changer image couleur à Gombe zongi mena et comme okoleka na yoti na GLM wana oza libre ozo le kozu moi mon pépé à fleuve wana ezo beta yo ezo ça la fait plaisir banzela wana no césar ko funga embouteillage sil en tout cas merci mon konzamboka lo sa ko na idée yo si wana est-ce que ndenge basali na GLM il peut ça tena kingakati ba barrière li tel mais l'autre fois j'étais là-bas ba barrière tu veux bien que moi na mboka Olive Lembe azapi na kati ailandi mobali kuna Lubumbashi tout avec toute sa famille ba garde pe ba tel ma police tel mais belé pe kuna ba il peut côté ba police na ba pe na service à mboka ba la peuple congolais on est resté toujours là-bas to bandana nous en tout cas il faut te éclairer opinion to bandana nous na ndenge lobi kingakati mokonza mboka tanga komi na mboka Egypte
na kera alobi kini kitoko nouvelle ville ya Kinshasa ekozala wapi ekozala omoni mokonza mboka azam tellement mayele azana posa te ya affrontement to débat na ba média alobi kini kitoko ekozala kaka na batele maloko kingakati là-bas donc kuna nyonso nde kini kitoko ezotonga donc elingi koloba malembe kingakati ekolimo yango moko na surface ya Kinshasa po mokonza mboka tango azoya kotonga akorekipere na bakingakati na banini po ekozala Kinshasa ekozala bandundu tozokota bandundu nde ba ville ya Kinshasa ebandi tango oza na bandundu koti mbala moko Kinshasa ndo bandi ville eza te ke no mutu moko azalaka na ba concession lokola Pablo Escobar na Colombie atikaki na ye ville ya Colombie akevandaka nde na kati ya coin ya zamba en tout cas nous sommes fatigués na Pablo Escobar wana politique wana ya bazamba mokonza kotongaka yango atongi ville kitoko là-bas ezali bena ba vision ya mokonza mboka oyo ezali komate ekozala matre ezosala bientôt là na ba 2021 2022 kini kitoko eza belle ville ezotonga maluku ndenge na tangeli okinga kati bien na kati obantele nyonso toko récupérer eza espace à l'état eza espace ya l'état papa. Voilà, il paraîtrait qu'il peut te information mais comment biso il paraîtrait que mon mboka Joseph Kabila na bande ko nimsu bakata Lubumbashi kuna banyi basala rébellion na kata mboka état des droits na kata mboka petit sekeli ko ka rébellion lingi salema yoko lobani yoko sala rébellion ndenge nini ateta force égyptien nde o tolani eza pe bosolo bakangi déjà tous les mailles en tout cas to sepeli na force égyptienne ba maris balobi to yeko soutenir président union africain maintenant 30 000 unités militaires tata bakangi tous les mailles pe baza ba maris bakangi tous les mailles balobi lac Ubangi oyo ya no Ubangi kuna oyo koto Centre Afrique na Tchad balingaki baya ko sala rébellion na bango po bakota ba Rwandais bamoni moya ko kotelaka na esa isouté photo kende nanu na Centre Afrique to sala politique non to yeko intervenir na Centre Afrique na ba rebelle bazo menacer président oyo Centre Afrique OK balingi bakota na Ubangi alende Egypte alobibo ngana che base na ngaka na mai wana ya Ubangi oyo koya aya kokatisa omoni ndenge loko wana tolobi force armée congolaise aza déjà na partenariat na ba pays wana nous sommes des pays union africain ndenge mokonza lobi zone de libre échange même mélange mixage ba militaire eza mabete toko sangana na force l'Égypte c'est la première puissance en Afrique eza mabete toko sangana toko sala mix na Angola toko bengana tous les malfrats wana hors d'état de nuit ndo moni même lac Tanganyika force ba maris déjà ya égyptien ba kotina na lac Tanganyika o ezali Zoé Kabila ndo zomona ndo bakangi déjà ba mai wana nyonso ba mai wana mutako po ezalaki politique na bango soki bazui kobal bazui ba minéré bakangi liboke bakatisi yango na mai wana na lac Tanganyika ekati Zambie ekati Tanzanie pardon ekati Tanzanie donc c'était ça leur politique bazo katsa yango na Tanzanie mokonza mboka comprendre yango lobi voilà maintenant awa lokola na komi président union africain awa pe na kati armée ba Rwandais batondi ebele olandi ministre ya hydrocarbures oyo akendaki na est akeko loba te ndenge mokonza sali déboulonnage koto politique siko etikali déboulonnage koto FARDC armée donc déboulonnage eza partout ba politiciens ba ministre bazo kanisa ke mokonza sali déboulonnage kaka koto bato ba verse te déboulonnage ti koto bato bateni ata to kotikala na 5000 soldats FARDC to tikala ta na 5000 parce que to komaki na 50 000 militaires ya FARDC mais beaucoup plus des étrangers moi mon petit frère na publié te na tangi kombole te na média il fait partie de Moura akenda ba formation na Likas mon oya landinga na sima akenda ba formation à l'époque de Kabila tango ayeko asala en tout cas ezala kinde lokola suicide amona ya ye minene kuna ba formation akendaka tango ayeko zonga lobi mauvais en tout cas na komeka te fona zela régime changer ndena kota na armée po armée makambo ngana ke komona eza terrible soko za congolais na kata armée na yo moko ya bana mboka tie congolais za na kata armée na yo mais tie torturé donc mixage mélange na ba Rwandais trop c'est trop mokonza lobi ministre ya hydrocarbures apesi message kuna déboulonnage ezo ya pe na kata armée po mokonza za na plan ya kosilisa ba milice nyonso oyo eza na niveau ya Congo ya République démocratique du Congo nde voilà rencontre mwana mboka Joseph Kabila na John Numbi John Togi pe bakangi ba plantation na ba bilanga nyonso kuna kina okima so ba bazolanda kina obata makuna est-ce que tu penses vraiment que entre bango mi balé kukuta na bango ba préparer eloko moko na bana ya mbana yo na moni ozalaka penza informer mukie po ozaka toujours à tout moment politique ya politique na mbaza déjà affaibli olandaki effet ki mukuna na kati ya église en tout cas le pasteur a dit clairement Jésus j'ai pris na moni révélation na zuba révélation ebele révélation moko ya munene oyo ayebisaki bandimi na pesi mon pasteur salutation place azali
alobi la arrestation de Kabila est proche. En tout cas, na sepeli pe na ba fidèle ba yambi yango d'église bien amen pasteur. Parce que en tout cas on est avec révélation les plus ya munene les plus sentimental na bandimi ba yambi ba lobi tant ka lobi na zui révélation bandimi bandaki kozela makamusu mais évêque muku na pasteur a lobi na zui révélation arrestation de Joseph Kabila. Donc Kalamingi était il sera aux arrêts. Déjà au Hollande États-Unis tant Mike Amer a commis na Goma. Mike Amer a lobi to monique avancement vraiment exaté na koto ya pris Amérique pour na ba insécurité à est. Mais bientôt là les États-Unis vont envoyer des militaires. Donc on est ambassadeur Mike Amer, c'est lui-même qui dit maintenant à lobi non eza les sous soloté parce que mon konzambo kanenga commis président de l'Union africaine ba bengi les États-Unis d'Amérique. Tête à tête na Joe Biden, na confrère na collègue na Joe Biden. Tête à tête. Beaucoup tu ba bengi si février, mon konzalobi te février te pousse na mars pour agenda eza chargé. En tout cas ko kene na mars akutani tête à tête na collègue na Joe Biden na Maison Blanche bongo tango akoya kozonga. En tout cas bato yo ba benga ki ba placebo ba platin ba komi kunda mabango moko na bandako na kata ndako atimo libula mikundi. Lelo moto pays n'a pas perdu. Ligue des jeunes n'a pas perdu. Baosenga démission ya mwana moke Emmanuel Shadal. Par rapport à ça, on met la tatawana. En tout cas, bazana sonité. A bazana so, wana za makambo to kobeta tali solote. Tatawana zo distinguer na iniki na tangeli wapi. Donc mon professeur Mbata beleli yango. Batangeli wapi. Ce sont des gens au bazu na ba université bazu yango en otage. C'est grave. Eux matata poni akei na université o ya catholique o. Alors dit non, ngai pe na ke ko distinguer kuna protestant pardon. Akei ko te ngana ko dise. Papa ba distinction na kata mboka na biso koma lokole loko moko ko sakana na betidi na kata mboka o. Shadai. Oya lobi ofingi mama na yo pe funga mama na ye. On a pensé à un niveau, oh, Koko Maloko, la professeur Mbata, à niveau. En tout cas, nous sommes fatigués. On est à malfroid. Oh, biso de côté. De côté, quand on est à tali soloté, de l'obagi na bango FCC Keba, FCC Keba. Des conséquences yangwana. Tant que tu es bisaki bango, botika politique sanguinaire. Il y a quoi agresser rabat. Koko tela rabat combattant na butu. Quoi agresser ko tumba rabat. Makila wane ko ganga un jour. Les lots sukiwa. Les lots sukiwa. À cascade, parti wane ko limwa kanenge père limwa. Bientôt la kalate zoli. Voilà. Bah, j'ai la Ligue des Jeunes n'a pas perdu. Ne peut pas message ba lobby ba bimisa ba kinjasa ba meona lubumbashi pendant que le kamusala comme ba jeune ba luka musala to bina mboka na biso mais pourquoi makuna bazali na réunion na ba autorité PPRD entre Koko Nyanga Zalaki Shadara Zalaki Nema Zalaki na Ferdinand Kamil place ba pesa ngo misala ba isi ba simba minduki pour que ba sa situation katanga pour que ba accusation mo ba tumo ba nyiba kabola mboka na biso ki ba diviser mboka par rapport à nyoso nokolo ba niveau kasi ministre Ido Kabila lobby tango Willy Alexis Tambamba Koti abimi déjà na Sénat ba boukier mais pouvoir na bango nyo Cécile Liwana pouvoir na bango ekweli wana Alexis Tambamba donc les présidents du Sénat, merci beaucoup. Les présidents du Sénat, oh ya ça qui n'a monopole à pouvoir, azo tout à tort sinaya lobinga ine nazo diriger Congo. En tout cas Tilombo azo umela tazo kende. C'est moi qui va diriger le pays. L'autre sukiwa. À quoi en cascade oh yo kakape ba yebisi boy. Na bureau d'âge. Na rappeler yo. Ba yebisi boy. Okoya cause la passation pacifique na bureau d'âge. Mon collègue mercredi, tata Alexis Tambamba, tata tozo peso message toza na RTN ici. RTN c'est ko kende suivi biso en direct. Passation à pouvoir. Au PC pouvoir voilà, yo pour kozalawan. Au PC pouvoir na bureau d'âge continue na Sénat. Maintenant yo kende ko comme président ya ndoto ya rêve na ndako na yo. Na kati ya mbetu ya place olali. Pour kokoma na présence ya pouvoir na ko diriger Congo. Ezate pour rêver. Oh ya biso ezalit. Tilombo Tilelo comme chef de l'état Azawan ezali tu auto sali. Eza parcours. Tu ne peux pas devenir comme ça, paf, président de la République. Wana tango kokoma ngo eza lokola Pablo Escobar. Tango komi président de la République, bongo akomi ko torturer peuple. Comment ça ga ko boma. Mamoni mokonza mboka azui pouvoir na ye alit, abundi lit to bundi lit pendant 37 tata. Batata na biso bandi lit yo. Biso ba gêner auto ko so relève, tozo bunda tozo kende. Ti le tozo pouvoir. Alebino boye, je vais prendre le pouvoir wana zo ebisa sénatrice Bijougoya. Na ko so pouvoir, yonde na ko chayo
ministre donc azo corrompre na ba maman na biso na kati ya Sénat en tout cas tata wana c'est un antivaleur yango to lobby pouvoir ya FCC ekoi ekufa parti ya wana ekufa parti ya wana nde omoni chiti libre chiti to moni ka Alexis ta mama koi allez gele minyoso bimisa ba garde bo bimisa bango nyonso ndenge eza wana Kabila il va faire l'opposition mais opposition ya courte durée pour kala mingi te arrestation dans les médias pour ba canadien ba avocat canadien wana déjà ba bandi ko chauffer plainte na ye na CPI mais biso to lobby na CPI na tribunal o ezo sala marawa donc mwana mai ezaka ka donc azo rêver abandi déjà ko sala ka ba vertige ye moko ezaka à tout moment maman Etienne Tshisekedi alobaki akotika la selle iye moko même pas na ba collègue pembe na ye mais lelo oyo boy atikali plus que iye moko livre lembeza kaka ote oyo ko livre aza soki na manem aza wapi couple eza ezoli sangate ezomona na déjà que maloba Etienne Tshisekedi héros national européen sonam tata wana alobaki ekokisami biso politique ya bajale les alakate nous les combattants biso eza politique ya kopesa message pour l'intérêt du pays ndenge tozali awo tokoloba pe na mokonza mboka na gouvernement ezali koya mokonza touché ba point essentiel place au peuple congolais azana besoin d'être ba ministère ya ba travaux publics ba ministère lokola ya ba travail il faut cha bato bazana compétence oyo ba kosala musala pour l'intérêt du peuple bandeko ba kendaki kuna ya ba jeune ligue des jeunes PPRD pour ende koza musala tokotanga ka kombo ya bato wana parce que c'est des antivaleurs bango ba kendaki ka pona misala ko kendaka na toza misala biso oyo tovandi tozi pouvoir pendant 2 ans tovandi yao tozana mental solide no moni batapoto balobaka ba combattant ba diaspora bazoloba mais le combattant bazande ngeni Tshisekedi azopesa bango eloko te mais soutien total mais c'est ça état d'esprit oyo kota biso tozali licho ezateke non pona ko kende ko poussa ye kuna aleye pa bokela biso mo ba miel bani toko yiba so toke na politique wana toko detunaka toko yiba toko ya kozongisa susu Congo 30 ans en arrière, biso tolingi mboka kende en avance et que liboso ceux qui mboka avancer makambo simbi papa même place où tozali toko se retrouver même place tozali ezate ke mboka o mobimba nyonso ba kokoma ba ministre ndo moni ba ndeko ligue des jeunes à PPRD ba ke ko se retrouver ngape nazo ki audio wana nazo ki yangu na yo ki yangu batata wana ba ke ko se retrouver kuna te boya ko sana Jekami ba koma kuna elongwe Jekami ba kende ko simba minduki mais munduki yango ko simba shikata na shikata kwenyo so Congo shikata na shikata donc soko meki shikata kutai na yo soko meki mingai oyo kaka mingai na nzoto fati beton o tozolo ba fati beton eza slogan te chikata na chikata Zoé Kabila meki o monite lelo alobi kete ngai na corrompre ba IGF te yo batindelo IGF ba kende ko auditer yo lingo corrompre te tika ba révélation ebima tozozela ba révélation wana à bras ouverts IGF a ebisa biso Zoé asalini na Tanganyika ateki ba cobalt wana combien o Zoé Kabila tindi na caisse ya l'état posoko oza gouverneur oteki biloko ya l'état il faut ya kotinda mongo na caisse ya l'état na banque centrale awa de oga sasa fa ebisa biso mutombo keno Zoé Kabila province ya Tanganyika etindi autant de millions awa na caisse ya l'état mais ya ateki ba cobalt frodi na ndenge ya clandestinité na ndenge ki muyibi azozwa mbongo azokende ko chat insani mabonza ba Kabila po Kabila ataki bango ba ya ko chaka mabonza pa na yi donc soki bozi mosolo ya l'état boke bonzela ye ndo moni Alexis dans le moment azwi mbongo na kati ya banque centrale na banque ya l'état ake ko bomana ndaku na ye pa kende ko bonzela Kabila en tout cas politique wana je fais ko banque c'est bato belé yango tozolo batata politique wana elimo ozwa mbongo ya l'état okende tana ndaku na yo okende ko bonzela ka autorité morale théâtre sili Richard Mouye Gilelo azawabi tout le monde s'y a ça mais toyebisi azupe libabe aka fui d'ici mais Cyril Ramaphosa mokonzi na ye Fati Beto Félix Tshisekedi Tshilombo en tout cas lelo mokonzi ya Cyril Ramaphosa Félix Tshisekedi Tshilombo akolongwa akolala kaka na ndoto alala lota asutuka boy aza déjà na aéroport en Chili ndenge Janine Mabunda Dubai sanzi el mama kende bama antivalé le Janine Mabunda libanda Tambou Mamba libanda azongaki déjà premier ministre libanda dans ba kolona ba poste balongwe est-ce que tu peux affirmer que était déboulonnage frontal ba ko déboulonner système est-ce que est commis tous en Angela déboulonnage déjà comment qui dit na terrain yo ça ko la tonner ni mon frère les journalistes déboulonnage déjà qui dit na terrain histoire déjà ici les awa siko est commis to former nouveau classe politique au monde biso to za ndé to za boy maintenant nous sommes prêts à se lancer maintenant dans la campagne biso to kende ko sala ba distinction wana ya ba fraudité oh eza ba shadak to kende biso to ko sala nouveau classe politique ba lumumba bazaki na ba agini ba Mobutu bazaki na ba agini na à l'époque c'est tout des jeunes non to ko sala nouveau classe politique
et ya ko remplacer bato lokola bantivalé ba Shadari ba Néhémie tous ces gens là omoni Néhémie Moulana akangi munoko azaki trop de confrères de presse de presse katani ndezo ezola saki bato wana batombe déjà kadeke sili esili pona ba voilà et aussi il y a une révélation sur le makalate awa des policiers au bazala qui tamba boma ki mona mboka Floribert Chebeya. Mais c'est pas grave révélation par rapport à Liwanae. Est-ce que tu penses vraiment que le dossier n'est qu'au son appel ou commandité appel Liwana Baye dans pas à pause? Christophe Ngoya qui tire plainte pour na Kalev Mouton pour na dossier. Christophe Ngoya Yolanda qui yango tata wana. Akeko tire plainte eza pour na ba Chebeya. Tous les dossiers parce que aza papa moko aza na société civile moko ya makasi ils soutenir pena la vision ya nouveau Congo. Vous avez akeko ça la plainte à lobby plainte na yeza pona ba Chebeya pona Fidèle Bazama chauffeur à Chebeya pona ba combattant oyo batumbela biso na kata pema pona ba Rossi Mukeni nde ba plainte oyo ya tikeli Kalev soki Kalev azwami na ko rassurer so moni Kalev bazuye boy nde Kabila azwami les jours soki Kalev Mouton akangami tata wana voilà soki omoni Kalev akangami po bango balingaki basala ke ba éliminer Kalev ndenge basala ki na Kayim ba neutraliser trace mais Kalev bakoki ete po mokonza mboka pe alobaki non Kayim to raté Kayim bimisa ba vérité en tout cas to sengi na sécurité et sécuriser Kalev Mouton ba meki Kalev esimbité ba meki ba longole esimbité en tout cas Kalev akozwama akobimisela biso ba vérité na bespère à Nations Unies bazana ba dossier c'est messieurs là azana ba dossier yenda ko yakobimisela biso ba vérité na justice maintenant à ce moment là les politiques anambe akozala tete to ebité soka ko sambaka na munoko nini c'est ça c'est que nous posons des questions à tout moment il va akosambaka na dans quelle langue ces messieurs là akosamba na munoko nini awa Bosco Taganda tango akendaki na CP asamba Bosco Taganda akendaki kosamba na munoko nini akosambaka na munoko nini c'est ça bon préparer déjà comment voilà to yoma presque ya suka émission na biso bande bazolanda yo si les gens peuvent retenir quelque chose na passage na yo vraiment le kata chaîne na biso ba retenir ni soki bato bako retenir quelque chose ba retenir l'arrivée ya mokonzi ya mboka ndenge toye koyamba ko akiri mokonzi ya mboka na biso oyo aza chef de l'état ya tous les Congolais aza chef de l'état ya ba Congo aza chef de l'état ya Bandundu aza chef de l'état ya bandeko na biso bangala aza chef de l'état na Kasai chef de l'état na kati ya Katanga général ba Swahili nyonso mokonzi na bango Félix Tshisekedi Tshilombo ndo omoni to lobi biso toye koyamba ye aza na double brassard talaka ke zata mulayi depuis tata Mobutu azala président ya OIA po ya azala ki président ya OIA Mobutu ya azaki président OIA banda organisation ya OIA et comment Union africaine c'est le chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo ndazu yango po Mobutu azala ki organisation ya Union africaine mais mokonzaza Union africaine c'est lui le chef de l'état donc yango to lobi aza double brassard azu yango na maboko sikoyo nda bandi ko cha sikoyo les peuples africains d'abord omoni nenga lobaki ke non to lobaki les peuples d'abord les peuples congolais d'abord maintenant les africains d'abord alobi yango to travailler pour l'intérêt du peuple pour les peuples africains makamu ya ba dictateur omona ba Kagame et comme nous félicitons ba yele mabe ba dongolo misu mais oyaki na cabinet ya chef de l'état na bureau ya mokonzi kotika ba caméra espion pourquoi bato wana bazana ba politique à double tranchant koto ya lobby koto ya salim koto ya lobby déjà to comprendre position na bango mokonzi azokende kovandela bango na mboka ya Goma mokonzi ko siéger kuna FARDC déjà Congolais retenir eloko FARDC a déjà ba quartier général to retenir yango mokonzi kovanda na Goma jusqu'à ba instabilité wana nyonso ba bankambu ya ba crime et kosila soki esili ndio tokomona un nouveau Congo ya sika. Est-ce que comme président ya Union africaine parti ils appellent danger permanent pour bato mususu koya ya mokonzi ya mboka comme facinda comme président Union africaine ça appelle danger pour bato mususu eza danger pour na bato ebele eza danger parce que les antivaleurs ne babanga tous les antivaleurs babanga soko aux antivaleurs il faut bang oyebi déjà que ndenge eza aw ngana kozwama pona minute oyo na koyebisa yo ba avantage ezalini la zone de libre échange oyo mokonzi lobaki tokobana mena kotambusa biloko Afrique mobimba sans payer des impôts wana kozomona avantage nango yango ya mibale ezali soki babeleli moyibi na Congo moyibi nazo préciser yango soki babeleli moyibi ke moyibi eza te ke oyo bitabe na kwa na bakita place ko totonda na makala so babeleli moyibi net matata poni interdit de quitter le Congo c'est ça non interdit de quitter le Congo donc ne balancer déjà interdit de quitter le Congo même ils sont à Katisi Congo Brazza ça soit kozwa ya lobi
yo ya wandenge nini wana za mokonzi nanga na Union africaine zonga kuna na Kinshasa donc tous les antivalets mutako bouger azalite ne place au moni bato wana bazwa minde na gorge na koyebisa yo IGF alobi déjà matata ponyo interdit de quitter le Congo no moni akoki maté et même baoyo bakendaki déjà Afrique du Sud o nani Richard Mouyej bango nyonso wana bakoya kozonga azaye surube quoi il a des sangs de Congolais dans la main akoya kozonga bakube bango tu bakoya kosamba parce que ezaka likamba téléphone mokonza kobenga siri kama voza je suis ton chef oui allez envoie-moi ces messieurs là bazongi awa na Congo. Voilà, tourne sur l'émission d'Abisso aussi, les gens peuvent te contacter parce que la télé c'est le temps, peut-être sur la bien, tant de questions de tournoyer, besoin de mon téléphone. Numéro de téléphone Angaï, ezali plus 243 91 02 47 120 plus 243 91 02 47 120. Tokolo baba congolais, mokonzi moko ya ko changer Congo na biso eza mokonza mboka oya koti. Chef de l'état otozio nde yenda ko changer mboka o. Akotika nzela. Wana akotika nzela, nous dozana espoir, c'est nous les jeunes. Nous avons cet espoir là. Il va tracer un chemin. Ndenge na lobaka na yo. Chemin oyo mokonza kotika. Muto ya koya kozongisa biso na théâtre. Oya koya kozongisa biso na théâtre. Oh marche interdit. Oh teboye masasi. Oh boye vol. Tata. Wana tokobandaka nde kotumbaka bango. Toye penati na cité de Loya. Yo poeza bimano libanda. Tobule yo vivre. Atuka tokoloba yango. Chemin oyo mokonza kozongisa azotika biso. Mokonzi moko ta koya même des décennies ata 3000 ans. Même na 3000 ans, même au 4000 ans après yé. Mutakozong sabiso azali susute. Donc en état de droit tina suka. Tina bana o biso tokobota ka o. Ti bana bakoko bakoyaka. Toza baya kokuta état de droit, baya kokuta démocratie. Démocratie ekozana na Congo, ndenge eza na États-Unis, ndenge eza na ba France, ndenge eza na ba mboka mususu ya o eza développé. Ndenge eza pe na ba pays mususu africain o to saluer na ba Ghana na ba nini ba démocratie ekota kuna. Yango tokoloba. To soutenir vision mokonzi ya mboka. Tolobi yango. Makambu ya politique ajale. Biso ezate. Toko préciser. FCC Keba, FCC le Tanzanie a des ordres. Yango to lobby. Biso to lobaka kaka ba anti-valets, des voleurs, des détournés, des bazala nanu. Tous ces malfrats on a bazala nanu mupanzi. Batika batu musu ba diriger. Gouvernement union sacré zoya. Peuple congolais soutenir yango. To soutenir gouvernement union sacré, mais tous alandais aux aguets, tous à la vigilance. Osoma ba vigilance biso ba combattre, vigilance ezanga raté. Kende na yo zala ministre, mais lisu likolo ya lisu. Soko osali faut pas. En tout cas, ndé mokonza lobi ba jale le zate. Bino be ba ministre, boye ba ke tokozana biso ba jale na binote. Tokotika ko bwaka ka binote po to na musique te. To na makambu ya balete, to na makambu ba weka ba fali ba jibe ya wate. Awe za politique. Osali mabe, OK prison. Moni ba tivalé, lokola ba wili ba Congo. Il a saboté la gratuité enseignement. Ce qui gouvernement côté, il y a bien ministre justice oya kokota wana. Dossier liboso, il y a monsieur wana wili ba Congo continue no makala. AKPP bangonga selembao ebeta enon et soyez merci beaucoup. Voilà, merci to komina sous émission na biso bandeko balani vous avez tellement belé bo soutenir magazine yo ka base bo soutenir baranyero parce que ba pesa bino information oyo na ba sur la TV na biso boko zongo te mais awa ne boka toujours information sur les Carlaïne. On se retrouve au prochain numéro tout Simon plaisir même ambiance et l'on a Arnold Kamande mbala pembe minu pembe Congo lisanga Gen Lomi c'est la chanson patriotique na senga ba nyonso bolinga magazine yo ka base bo ko nzema parce que c'est une chanson comme na YouTube Congo lisanga Gen Lomi et ça la paie bien parce que boka penza bo soutenir pe mon mboka par rapport à sa chanson patriotique. Merci à PDG Alvin Beya pour la confiance. On se retrouve au prochain numéro. Toujours sur mon plaisir, même ambiance de lobby. Bye bye.